On a réseau à l'obaka zalaka mutambongo nzoka réalité zalaka nempiakia nzoka ndi amiyembeli emo akosa biso fort on est na bwena lopango na ngana peaki na otonga ngo tout ça là lopango bato kozwi caméra bando filmer mais moi je fan là papa afutela na limité bato bele ba rota bambanga babeta auto production d'abord moi beaucoup la bango musique ou les musique beaucoup la ya beaucoup la musique ba ko tso ngai kachele ka likolo mais sur la ndelo ka bo dio mo ebima ga ami beta ni ba concert ye moko wan netinan bon so mutu na tsa futi na limité na futi ya deux chambres salon ndé mo na CG na so Serge Ngumba CG na so pas futi la deux chambres salon na limité 18e ba même quartier. Yo rete que car Marco et Longa monter et déplacer quoi ya buena c'est na limité batu ba ton na tale belé ba tala au problème nini mutu ka ba pesi mutoa et kebe bu monter et longo mutu reta mala monter et longo tikali mutu ko mikuna kabongo depuis ka zo recadrer Nicolo le roi Ikamusus il a bungela de pic fort même na nyonga abungela de pic fort oui il y a des pics à grand noko par rapport à Mayas nawana naza pena likola maloba de pic faut appeler ça Mayas faut gage merci faut appeler ça faire rigola merci faut appeler ça fali pour pas merci ba f wana misa tu faut appeler ça bango merci on peut ça merci vous comprenez parce que tant où il y a mot clasher maestro tant où il y a mot clasher faire rigola des sala qui a fallu pour pas m'aimer poto. Bonjour et bonsoir à tout le monde et partout dans le monde. Bazolanda biso na Kuba please et ba salutation na bino surtout. Lelo to yeli bino mambo mususu ben fo mususu ya sika mena mutu akala. Ben fo ya sika mena mutu akala et merci vraiment na batu nyonso o ba soutenaka biso et de loin ou de près. Vraiment merci Nabino vraiment boyebi moyena tanga ba kombo zate pour boyebi nini tozo sala mikolo bolobito bomba lelo to ambi moto mopandi sango ya Patrick Beckham mopandi sango Patrick Beckham oyo mikolo ba omo benga voiture Jeep na sans traction ezate ke ezangi ba traction mais ba traction sans RAV4 nous boyebi on ndenge ki mara RAV4 bonjour. Ouais, bonjour Jean-Pointer. Et puis, bonjour à l'internaute tout. Et à la chaîne Nabiso Koba Plis. Et puis, Mote na ba chanceuse tout. Puis na ba villageois et maestro Fabregas. Na profité pour Pesaimo, Kiros, Monsieur Gozarat, des trop. Ba Mote Sika Landangai. Na PSP ba Mote na Patrick Beckham, l'œil du maître, les villageois conscients, l'honneur du village. Le général de l'armée villageoise, leader sans hydrogène, leader rebelle au moment de la deuxième teinture. Et n'a profité rapidement, après ça peut monter dans l'administration absolument. C'est ici, ouais. Leader rebelle au moment de la deuxième teinture, vraiment complexé. Soit dans la couleur, le roi allait y mettre bon, et en tout cas. À mon gaspé, à la tête. À masquer à moi. Bata des fois. Tout le monde bien, on va des fois. Et on a profité de la paix, ça va monter dans l'administration, na CG, Serge Ngumba, l'impérateur, et Mandela Cholo, Joël Mola, Lour Lubanga, mon garçon Duba, ainsi que le président Ordi Mambweni. Et puis on a paix, ça va monter dans le chef d'orchestre, Nabiso, fils Lassey. Il y a un mot bien, mais c'est $100. Nzembo na titre Nzembo ni $100. Monsieur peut tout Lukango nga vraiment là on a besoin de 100 vraiment ça va bien. Et merci à Fabrice Ngoma depuis les États-Unis et Boteko muto Simbi Njil au Bobenga Njil central nta Simbi Njil mobimba wazo contrôler terrain Boteko le pitch yo ebikaka awa basango ya Patrick Beckham de près Kinshasa et tout le monde a bandi ko larguer ba concert
maintenant nous prenons mon aussi production pena ma casse to ya munene te hein. Production ya makasi to ya munene on fait déjà tout au beta semaine passée week-end passé là samedi na espace Sayo basende na des bonhommes et là qui concert munene parce que tout beta on a bokasa bralima quand même. On est déjà on a coup na kolo bezalo kwa ndaku na bino bobeta ngo air nyonso to beta ngo air nyonso pour to sala un peu boulot bien alors déjà surtout qui to réaliser boulot mo ya bien te ba ro benga biso lisuste déjà tant ba rebenga biso wana lisuste c'est que boulot de la malam peut-être pour na cacher pesa muke yango ba bino tika to faciliter kaka pour les jours week-end ambiance donc Patrick a pesa ka makam pour côté kuna babi bango bakala bakasha mikete déjà au moni musique to ça lelo ebele ba yaro betara ba tolo ba yaro taba mbanga so ba nyozonga penana ba fin fond na ba kati o comprendre ma mbele ba te bele ba yaro taba mbanga ba beta ba auto production d'abord ma boko na bango musique ou les musique boko la ya boko la musique ba yaro taba ngai kachele ka likolo mais sur l'année le rabo Dieu moi bima ga ami beta ne ba concert yemoko on est nan bon naza sous informé ndeti nan yo yebi informé ngana yeba yo yebi balande akoba plus ba bonne akoba plus ba yeba bo découvrir vérité mususu lelo j'aime tala license eloko ndezonga lisusu bo comme on est la gadette jeune tala license ngana yebite ngana yebi kombo ya ba jeune tala license kombo nga yo ka ngoka pana yo ngana yebi ke kombo na yo mokili mobimbe yebi mututo yebi bina filé nga koma otanga onte ce bi défilé nga na otanga onte héros patron ya ba descendant ya Villanova héros lady maître tamola na ba range lady maître père ba car ba no ba nini lo kitabo na container sans plaque ya si kana ba chasser ba katango le contraire à mambo ba sala akazu mutuka bato rouler na ngwa kazo nishi ba porter parole ni ba les gars na profiter na pesa Dieu merci pa kambote auto longwa kuna abimisi ba vérité mon na ça tandi ba pembe ay manze momo boye sur les réseaux sociaux on a réseau alo bakazala ka mutambongo nzoka réalité azala nempia kia nzoka ndi amiyembeli emo a kosa biso fort on est na buena lopango na ngana pe aki na otonga ngo tout ça là lopango bato kiozui caméra bando filmer mais on azo fanda papa afutela na limité 18e côté mon a CG na biso Serge Ngumba l'impérateur avant d'amener mon a CG na biso mais ngana yebi ndako wana Patrick Begam blay di mettre avant na pigeon côté ba vena biso ba tata ba vanda ke pas au futela mais ko futela mais otala sko ba milliers et puis otala on limiter sa place mabe otala grandeur à lopango yo zo futela na lopango ya zo futela na palais na 2 chambres salon ande ono misuba lala na bakar nao wana bon bande ono misuba lala Patrick Begam na balcon Patrick Beckham Beckham a parlé Beckham a foutu la rana et peut-être là combien de pièces qu'on a encore tant en côté ils allaient na kocha na bimia na baluki na sima na matili kolo na balcon donc na encore tant en côté c'est là combien de pièces so mutu na bisa foutu na limité na foutu à 2 chambres salon ndemo on a CG na biso Serge Ngumba CG na biso pas foutu la 2 chambres salon na limité 18e ba même quartier va venir à Ndekaboli. Bon, lancé déjà 3 clips. Et puis ça m'a comme vraiment été premier titre n'engé puis ça m'a comme la chanson ya maman. Pour chanson ya maman vraiment puis ça m'a comme mais banda vous lancé déjà 3 titres et 3 clips. Et puis c'est là vraiment ma camouté n'engé ya maman puis c'est là qui tous na langage mort. Tous un challenge pour nous ça les qui histoire arrive de long est-ce qu'on a histoire arrive et comme histoire annoncée vous comprenez nous allons net vanda vanda air to la bana mketo okola to sakana histoire annoncée obeti histoire sur la minute to la na histoire annoncée
Donc tu as annoncé déjà l'histoire, ça veut dire que tu bois qui va dire mon tout il y a l'histoire premier volume. Et à tous la générique na biso moko histoire et ça ils a déjà clippé ba mélomane toi la bonne musique que vous consommez album na bien histoire. Mais na ba clip tu bois qui na nous générique na biso histoire tu clipango tu bois qui jusqu'à la fin nzembo beka mayembi ya ba marié wana. Nzamba batela ngayo au nom de Jésus na boy molima ko kabwana. Donc tu veux pas me la milimo mabe na bolinga batu. Na ba mabala batu na ba bolinga batu. Donc moi amna no wa ba no yembela momi na nzamba batela ngayo au nom de Jésus na boy molima ko kabwana. Momi pazo yembela père. Na bolinga la rali feloté plutôt avant goût ya paradis. Donc auto vivre na paradis. On est nzamba batela biso ngwa bolingo. Donc tant on doit vivre à la mer, tant on doit vivre à la serre, battre la raie, aura soin naé, ça là que mère ça bien, à souffrir t'es, puis aller faire le thé avant goût à paradis. Et après on a tout clip en mon ex préféré, il y a beaucoup de bimets déjà avant comme chanson promotionnelle. Et après les du mettre à ça là clip sur Libanda Mboka na ba niveau des États-Unis. Et avec le temps so ba si qu'on réalisé tout comme monter en haut. Ba clip roya to relancer en sous et puis album et bimara na ba clip ndam mais ba nzembo bimara nyonso ba clip ya molo parce que ba moyen pesa moi compliqué pour en réaliser maman ba clip tout tozo bunda et puis na ba force ya ba fanatique na biso to ba mélomane na la bonne musique ba on est ba retombo la biso pour ba biso na place o ba on va comme ça biso mais album déjà histoire ça sur le terrain histoire annoncée les tozo lo ba mikolo déjà to boira ba nzembo le roi ba ex préféré, tu bois banze mon roi jusqu'à la fin, tu bois banze mon roi générique nabiso histoire, tu bois banze mon roi amour vrai, tu bois banze mon roi la visa gratuit, il y avait nabiso JC Muswema, nzembo ya horizon solo soliste nabiso, a outé pour za mutu kanae. Oh, c'est là. Horizon solo mélodie mboka. Patrick Bekam ça banda o kabula mituka. Yaza soupi. Pour faire ba mituka o ezana o mambo sikate. Pour fabriquer pas Kabolaka si ouais moi ça bina Philippe auta ko Kabola na ba danser ça Robino pa Kabola muto tanga na voya na bina Philippe a Kabola bakar na ba danseuse bazwa yo mona gang total biso no na ba TV ba tambo na ngope to kutana na bona ba émission net ngana na sensor ba vérité ngana na carte. Mais tant que tu as une émission, tu as une RAV 4 qui tombe sur la moto, ou soit dans le Express, on peut bailler dans le carbone. Il y aurait été que car Marco et Longa, monter et déplacer quoi à Buenos Aires. Na limité, tu vas ton natale belé, tu as un problème. Mutu ga bapesi mutoa ekebe bu montere longwe mutu etambola montere longwe tikali mutu ekomi kuna non yenda inda ko tuta na onda tutaka carter est-ce que mutu ada kutu mieux placé au beta lisolo na die merci mpaka na lukelo ya leke pa na loba alongwe pa mutu na bino wana ya beta ba vérité na poya azalaka présent bazaka na mutu ga ba okende mission ba mi balé parce que net yep sanga car horizon solo et ça la bongo neni parce que ça car à 6 100 plaques. Sugo zela nakotala bando na ebité et comment lokwa concurrence et comment longa pena ndule et comment ya pena que non tout l'accès tes musiques ezala na ba concurrence Moscou ezala loyal en fait bien sûr mais ce que nakotala nanu Patrick Bekam sotoye on est a premier album na na premier album histoire a teki déjà a reçu mbongo ya kosombela ba musicien mituka te ebité appui wana ya sima ezo utaka pa Fabregas to pour nama tekité to za la clair to la vérité Bekam album na ye nano ateki ti o izake mbongo to teki mo to sali musala mutu na mutu azwa mo enveloppe azwa mo car nanu asali ba ebi album e banda oteka mandeni poani nazonga na poani ni bulingo pesa maestro fardo ya mambo o yaza na katiste maestro azakuta ndero mambo botika maestro batava ne calme to ebi enda za derrière te azaka derrière Bekam étant que père aza père à Bekam ataka Bekam poa na ba mambo o esenga tsaye poa
Zatege Beckham talenti Beckham et moi c'est ma habité père. Quand on a réalisé album nanga liboso ya vie nanga to ya carrière nanga moko. Na lingi te yo produire ngai. Na se produire ngamo. Asale be fort na e afuta ba studio na e moko e mo producteur album na e mamutu. Déjà ko banda oteka album e banda ande. To banda oteka album to banda oteka na nzembo. Parce que comment c'est effectivement mon rôle baga Beckham akoti c'était aussi longtemps banda oteka na nzembo. So tali net nzembo ya horizon solo auto emeli vena biso JC Muswema. Patron visa gratuit. Titre nzembo en visa gratuit. Mais va payer en autre. Ils ont cadeau, ils ont fait l'été qui a topé ça FJC. Va misser ben ma bende, oui tant à payer un zémo. Combien 1000. Au moins puis misser dans ma cuisine interne. Na lo bana ba priya. Non, na tout ni kara peut-être 1000. Pour na yebi, nenga na yebi na okabi na filet asala abwaka kalibanga na $2000. Ayemba nzembo awana abwaka banani na mabanga ba $2000 wana. Ouais, azana batu na ye, azana ba prêtre na ye pe o ba finance kayo ba sala kazala. Abwaka bango na ba $2000 na ye, asala makam na ye ba nzembo na te ba $10,000. C'est bien bon pour lui. Kasi yango nde ko sala pas payer ba parler ba nini, mais jusqu'à présent ba parler ngoto mo na ngote. C'est katé kana ngo bongote. So ngai monta oyo lay di matra te kanze mona ko bana yo lo ba on a te vate. Et puis nga na rozala direct yo e ba monta na te po lay mta sala mamwana na CG na biso. Dans CG mta kenda ka boya signé ba mamwana document ba nini ti ba oyembela. Dans CG na mi placé na mamwana na yemo lay mta kota ma bende. Biso on a pour gagner ba bénéfice tant to se sacrifier à to ya ba promotion to ça ba boulot biso to gagner ka na ba bénéfice na biso RAV 4 soldat boula bien les lo RAV 4 photo PL car les lo RAV 4 photo meme mikili les lo boy vous comprendre so talinze moya ya mutu na biso Miguel Dangote amour vrai ya za na États-Unis apimisi ma bende na ya paye plan. Et puis clip anzemba na fait ali kama taka samia niveau États-Unis. Maman na chabe bimi po nzemba na ba clipang. Vous comprenez? So tali net nzemba na biso chef na biso fils la sey $100. Nzemba ya mutu na biso ba emeli dadi sasa immortel. Mokolo yoloba nanga je t'aime. Ah, dadi ezalaki okolo moto ampiaka asalaki shida album ya $100. Vous comprenez? So mutala na Luanda bimise pe na mabenda pe nzembo. Parce que yebisanga mukezo kota to ezokota te. Album ya parce que nde to yo te kango na ba plateforme ba téléchargement au mona ya mukezo kota kaka. Album eza na 15 titres. Là il dit mettre signé pendant 15 titres. Nous sommes sur ba clip et ça la mato yoka yango mona yango mona ba clip ya banzembo nyonso. Album histoire annoncée. Dans histoire il a déjà annoncé beaucoup na ba plateforme nyonso à téléchargement. Ou beti Patrick Beckham 01. Patrick Beckham 01 TikTok Patrick Beckham 01 Baba 45 Patrick Beckham 01 Boomplay. Et même dans la chaîne YouTube Nabiso Patrick Beckham TV beaucoup t'as déjà album histoire et ça plus de consommation plus de partage challenge vidéo consommer tout ça là et on est ça la guerre et Matabiso bateau bolinga là il dit mettre bateau bolinga Patrick Beckham Nabino moi na na boto si moi na na respect mutaga fela ba seleote pour moni lelo ba mise bele ba mo finga net ba vena mso ba seleo et comme na seleo nazo ebisayo nazo ka pasi moro mais bi défilé auto gafele vers yo kyangote bi défilé auto gafele vena mso seleo puti ve ngana oya pona yo oe to e nde mo lo bagana so ayeli susu ngana oya pona vena ngasele mais botika bitumba na ina na sele yo babunda bon ba wana sko baza ba vena biso wengeti baza ba icons na mambo ya musique yo puis ba ve wana bango ba pesa biso ba force to ba fortifier biso pour le loto to ko mape na ba sentiment ça musique parce que tant ba ve wana ba ça ba musique ba lay di mettre ba ndé comme sous bazaka na ba Villa Nova bazaka non na ba parler batala ba ve wana ndé ba sala boulot. Vous comprenez? Et ça le roi lelo boela di mettre bimi na écran abando gafele
président Ferrego là. C'est pas bon. Ils ont le droit d'aller mettre Abimi Lelo dans l'écran pour abandonner Finga Venabiso Aigle. King, Fali Poupa. Vous avez dit respect à Nezate. Mamo, ils ont rattrapé déjà. Et ben n'a pas mal sur Fabregas. Le comité à niveau a touché les. Vous comprenez? Et vous avez là qu'il y a respect à nos aranamote envers les nés musical. Et puis c'est les nés même dans l'âge. Vous comprenez? C'est pas bon. Na ebite bato ya vana na bango ba waza batamaele biso to ana seja mtamaele to za kana ba biro batamaele ba conseiller kete ba blo wane compliqué ba carrière bato ba sango ya chargeur sukande opesa chargeur on tilele chargeur tilele za kala ngwe chargeur eza na ngole di mettre ute na chargeur États-Unis ya la ye chargeur nazo comprendre te soka soka sonya oza chargeur to asomba ki da chargeur na ebite peut-être zo banga opusa na okeko tikela ngana ko banga nini ngana okendo tika pe chargeur te ngana pesa ki numéro na ngai na dévoiler sous numéro na ngai numéro na ngai plus 243 89 670 61 61 plus 243 89 670 61 deux fois et du coup na opesa ba mote na masa na nga Patrick Mungongo PM Makasani Patrick Mungongo depuis les États-Unis mon frère. Merci na boulot Itoro Bossel nga pour récupérer chargeur wana na pesi ba mbote pa masa na Jonathan Lombaye depuis les États-Unis toujours bango ba faciliter nga na ba ndenge nini ya ko retrouver chargeur wana chargeur ezali so ba koleka na siège na biso répétition ba roya ba chargeur na bango sans faute pour attendre na mesure au Kenya aux États-Unis te akenda ba France na ba Belgique ateki ba misa ka Canada ateki ba pondo na pe regagner pays là di mettre bima mboka ka sali boulot pas zoni. Donc vous comprendre na silence na tikali marambo moko et musique ide et ça là moi somo au depuis galobara musique depuis na mona zoni déjà na pesi bambote sigaza ipomba ni asa mona zo recadrer ka bongo mikolo mabe ya le recadrer Patrick Beckham a bimi sa album awa et a lancé ba clip et album pe bimi ouais mais yo mo zo mona te que Denis sa go melaye venam so pétage aina moto donc na chaleur ya osakanate oui o riesenga mabe o me minga luenga na bula go me manga ba piste ya ba te ve ye akomi pe kopo eza ma vete siko lugela mo ka lobike akomi musicien abeta nzoto na nzoto sana yo kutuve na kopo te eza ma vete. Vous comprenez? Otala mtoko ale di mettre au kipenda kia 1500 ngani na studio 1500 ngani obimisa date boy 1500 ngani oya boy date boy mais là di mettre bangita bimisa album de histoire ve denir l'histoire calculer na mamo de façon ça ne ba aventure na ba pétage na ya ça ba mam na maboke na ndenga mesano sala na sali na mais ngana biva za pasteur alonga na mbwana Teyaza suna mambo anataka va bongwana na changer na akoma musicien ayemba pétage na soit beti bien bat ba yo kana bango mais biso beti album na biso histoire pour na calculer VT et puis to calculer pe mutu mote biso bimisi na album na biso histoire pour na ba mélomane tout à la bonne musique et puis ba pour na bato ba lingara Patrick Beckham là di mettre et du coup na profiter na pesa ve na ngai beaucoup laka depuis l'Équateur candidat député national beaucoup laka to voter au biso tout aux asimana to benga bande kona ba Équateur ba ota au poids ya na ngai le numéro 3 to voter au numéro 3 na biso na irne to bossa na yote beaucoup laka lokuli lompoko lolo ya baleke belé lokuli lompoko lolo moi na Équateur ya solo pe atonga beaucoup laka to voter au numéro 3 na biso nazo go tanga kombo kabongo ndenani suspo na ebi na ba musicien na biso nyoso tout na Kongo na yoka misa kombo kabongo te kabongo lisu nani générique mo depuis kabeta boy kabongo ba jwa mutu mo ba latisa wana banini ara moi pembe boy ba ma benge pakistanais mais wana ngana ebi ngana ndeti so yina na ndeti na kwana na ebi beaucoup plus za ka quoi Robino Mundibu
Il n'est pas bien pakistanais. Wana pena na yebi yango. Kasi wana nde na yebi. Mais na yebi tenga ce qu'on a parlé c'est ka bongo. Kasi on a le but. Ka bongo depuis kazo recadrer Mikolo le roi Kamusus. Et puis a bungele des pics forts même na nyonga. A bungele des pics forts. Oui, il y a des pics kazo grand noko par rapport à Mayas. Maman na bouliste. Nous va bundi pena boye pam attaquer pena sogi ba 15 to 16 to 17 visa a même pena ba yaya bam Turquie Grèce pour tout bala kuna à Paris et pas que na maman na stratégie no goto za la pena a mutu na mutu aye bande ni na lukambata na ya poto kitakini tout ça maman na plan et be ta suka na boule la musique alelo na Congo salamate ya maman ndengona baza bato ba bulende mona ba lay di maître pour lay di maître za mutababulu so kabonga sai no ni na lobi no nini na mungu kasi mona zo comment parce que un temps noko tangwa sali bongo ya ko mo frapper ne noko okutu ndenga za boye abwaki ngunda kutu ndenga za boye akimi na ba musicien na ye musicien mo afazo akina zo lela zonga ya kimi azomona na te noko na ga leader za grand esprit okima na ba Paris. Bonsoir ma solo no boye bande amazonit poye pa kendaki depuis gazonit o yenda kenda wana na zape na likola maloba depuis qui frappé ça maestro Fabgaz merci frappé ça fait rigola merci frappé ça fali poupa merci ba f wana misa tu frappé ça bango merci on peut ça bango merci vous comprenez parce que tant où y a mot clasher maestro tant où y a mot clasher fait rigola de sala qui a fali poupa meme poto yebite ka yeba meme poto ya même. Ok. Kasi récompense ya ba clash wana ya ngwane sala ke ba meme poto. So wana tokolo ba ya lokwa ndeti lelo pe ningo zo take bina file boy. Ningo kende poto seke o. Ngai siko na ga porte parole ya Lady Maître. Iza mambo take ba tutenga na yo lo ba ka ba vérité. Kasi siko ga porte parole a falité. Mais ba nesko ko ya take le fali bato. Zo comprendre. Faut pas récompenser, il y a un droit pena ya récompense. Aza warrior te amiko sa warrior a force amiko ta warrior faut la récompense wana ngasko boulot na ça les boulot nanga na rose récompense pété mais zaka boulot nanga na zuela ngo salaire na zuela ngo ba gagne peine nanga na zuela ngo mambo nga gagner la na bande nanga vous comprenez mais est-ce que ça obligatoirement faut ba récompenser yango mo ba récompenser ke poto wana blague à part depuis dans un grand esprit. Est-ce que yé kabongo déjà même ba mission poto? Après ça bon bakar. Ah papa. To beta ka masola bakar te. Bakar belé bazolo ba après ça bakar et ba te. Car lelo ndem te comment ça la musicien. Akende moi répétition, aïe moi concert, aïe moi studio. Sans car donc t'as la profiter na pe ça les millionnaires Tarmac le banquier. Bon séjour depuis Bruxelles, millionnaire Tarmac le banquier. L'ennemi de la pauvreté, le numéro 1 de la fondation qui tambo bomoko, nous avons l'ongolanga piéton, nous avons payé un car. Nous avons dévoilé comme on est millionnaire Tarmac le banquier. Il faut un car pas. Quand tu as un reçu à Bekam, tu as un millionnaire Tarmac le banquier, tu as combien de dettes? Mon inné n'a profité n'a pas ça va monter pas à Kim Solo. Mon Kim Solo, attends mon démarque X, c'est mon rôle bossement en la cime. Ou avion wana Akim Solo soliste arata akoma des plans ndé mo pena ambulance d'angola atama des plans amo atama cortège wa leader so ça la masco la génération au porte-parole moi ndingo atamula na des plans ngamo na rouler le bosso na sima na tiba les amis des RAF 4 et tout ça là to baluka to ça ma na biso zelo zwana e comité hein to zero bongo na ebisi yo muto na zoloba ngande na ebisi. Sur le tembe, on met maillot au monde, on a démonstration financière. Millionnaire Tarmac le banquier, fondation Kitambo Bomoko. Lui il est beau, il a l'argent et puis il est intelligent. Nous t'avons fait ça car. Les financières. On a une démonstration financière. Nathalie Tarmac le banquier. Tarmac le banquier. Mutambongo ebele. L'album à Patrick Beckham là il dit maintenant à 4 mabanga. Ngali na mona ngapena confirmer ngapena lobelela kolekaye o confirmer ngo voilà o confirmer ngo déjà na koma ipa sona pona la tsoki ya mama bakar to beta ngo te
ils ont matériel qui va nous permettre pour tout tambola on a moyen de transport en fait il y a un hôtel et il y a un la boulot pour ne pas venir attention dans un car tout temps on a plateau à quand même tout voir on a plateau il faut nailler bandé goloba il faut nailler bandé au sala boulot j'ai un album na histoire et bimi boy na na charge ma casse il ça promotion album na biso histoire annoncée déjà dans des autres annoncé en histoire et bimi tout ça sous na histoire arrive tenez tu vas histoire arrive tout ce qu'on a histoire annoncée vous comprenez boulot wana ndesko yo et ouais on peut s'engager ba revenu il y a bien et on met manga ba voyage et on peut s'engager ba car et on peut s'engager mambo ebele ya ngoza butu tina te to ya lobela mambo ba car po ebele pe ba ko sala biso ba yebe ba salika vidéo ta na pesa ki na gidi ba pe oye ta mususu ke mission mombo ya ba TV okutani pe na chaîne mombo ya télévisée awata mwane makolo ya plan on veza na monte na yebité toujours ta la rapport ba bino surtout quand internet hein to yeba combien de vies les autres gars déjà comme na combien au sala ke ba carré pesama pour so yo zikar ngapi na yo diembe la car ngapi na yo diembe la car tu rends vraiment na fin na biso na éviter par rapport ya clip déjà aux les cas et tout qui n'a déjà Bamabanga ou mot de la fin je ne sais pas la moni au épinglé sur moi il y a ma vie il y a un nombre de vies. On a surtout tout dans le monde internet. Oui, maman, on a boula ici là. Dans le monde internet, maman ici là. Monde internet, maman ici là. Next day, moi, ça n'a pas Jogo Ben. Bongi m'a équilibre à Luanda. Depuis la mola, la PC a big salutation. Jogo Ben, Bongi m'a équilibre à Luanda. Et puis, le directeur Papi Igwe, l'homme de silence. Le directeur Papi Igwe, il y a le Bahaminte. Et puis, on a Raf Kate. Nous allons focus dans ma vie. Non. La même ça, et directeur Papi Igwe. Nous allons focus dans ma vie. Nous allons faire boulot dans bien. Nous allons faire rentabilité. Pour mon héros, surtout dans ma vie, tu as dans ma distraction. Pour ma vie, je suis sûr que je suis sûr bat bakeka ba paye ba vie ngama to yibinde ba paye ba bilo rango tu za mto internet bakena boy ba paye total 1 million petit 1 million ba ndo se paye là ba ndo fêter tout ça là mais so que pena boy sur terrain j'aime les autres parce que ba bilo wana est comment compliqué au bon ma carrière non rapidement vaut mieux au monde organiser mono ezo mata malembe et puis yo mozo la na évolution oui na banze monanga o ebeti bien o ebeti kitoko o eke bien te o eke moi malembe ozo comprendre que ba fanatique nanga te ba mélomane la bonne musique bon ba linga ba rythme o bon ba linga boy bon ba linga abo wande ko li sa o plus sous les biso musique de la premier album na biso boy toujours calculer comment ba vite to calculer pe mututé mais to ba ngabe mututé to ba ngamututé pour biso tout ba congolais mission tout au kutane na bafle to potana mission tout au kutane na terrain to potana quant à nous ya boulot auto sali to za sir na et puis to yebi mamni to sali na album na seule histoire et ba o pe ba robisa album na bango to ba o ba misa album na bango quant à bango ba mamni ba sali na album na bango o ba bimisi donc c'est déjà ça et mot de la fin na neza la kaka bande ko na biso minyo bazara na Paris bande ko na biso minyo bazara na Allemagne bande ko na biso minyo bazara na Belgique bande on a biso au bar libanda mboka ba diaspora biso to répétera chaque mercredi n'est-ce pas le panier de 18h à X time mais tu répétera en direct la page Facebook à Patrick Beckham Bobeti Patrick Beckham l'œil pour Anolanda va répétition en direct déjà na ebi masananga Jogo Kapi depuis l'Allemagne dédicace no pe côté na générique Jogo Kapi Allemagne et ça là yo bien bino déjà bolanda biso TV moko bato ebele na yo za sauti boulot oniatika na chombo pa fongoli mambo botala ngona parler na TV na Allemagne wana et ça la biso bien et puis na mon idée de Nespon Papa Chic le Parisien silencieux yo polanda ba live na biso aux arabna attentif na biso bande ona biso ba libanda bolanda biso bokene ko s'abonner na page na biso beta Patrick Beckham l'œil na Facebook bon banda olanda ba mam na biso tout en direct et puis les autres on a concert na
Maeva Palace na terrain na biso ya Sainte-Thérèse wana eza na staff mo efonga misika wana déjà tofongolaki baséance na biso ya baconcert bandeko mpe wana babenganga raf 4 neni ale il faut livrer concert a tosoli neni bocontacte ngai tozongeli sikoyo baséance na biso mpo tozalaki baze na mambo ya album mpona bastudio banini yango moni tobandaki kokipe mambo wana te ya banini baconcert. Et déjà rapidement on peut savoir salutation au numéro 1 de la fondation Prince Caf, l'honorable Pati Kafouti de Pepasika, honorable Pati Kafouti, le numéro 657, et Bisso ya Tchangou. Nous tous nous sommes derrière toi, honorable Trocha, coup de pouce pour Nayo, Nasimanae, Namonara, Telo Star, Tonton Pizza Babebe, ainsi que Lisan Fala, Kamama Nimama, et puis Namoni, le directeur Alain Kabila, et puis Héros Habib, la beauté de la presse. Napesi wa mote na grand prêtre Jonathan Mutambala depuis quelque part. Ntalingaba no c'était va dévoiler grand prêtre Jonathan Mutambala depuis quelque part. Papa Malongi napesi yo ba salutation na yo sikozo la ngai et puis napesi wa mote na maître spirituel Arnaud de Ngouma. Arnaud de Ngouma atira bango talande musique la bango kwea ba fe kwei orchestre do panzana le maître spirituel Arnaud Ngouma. OK, merci vraiment. Après si mote na Tupac Milolo de la gendre garçon canadien depuis Luanda na pesi ba mote na Jogo Samantha aseku ya club ba mote na yo siko Rolanda ngai Jogo na pesi ba salutation na ngana la patronne Fanny Ngalou mama ni mama. La patronne Fanny Ngalou, Penepena moi c'est Senga Mobala Zala, Penepena Naël Monara, le professeur Papi Bokena, et la mère Nabiso Fanny Ngalou, si ma mère bien et puis n'a pas sur la le directeur consultant, le directeur Pepe Edi Mongani, target toujours Nicolo à Kenda Ngatika vient à défaut. Merci Penayo Nongo Yambarangai. Grand prêtre Martin, plaisir à trop et puis merci Nande Konanga derrière caméra. Gloire dit. Il y a ça rendez-vous na mire. Paralingomba. En tout cas merci et merci aussi à tout le monde abonné na biso vraiment ya Koba Plus sur na talanga Angola. Tous na Lucas mon ami d'enfance, papa Mapasa Pesimbote na Timba Nzuzi donc bango nyonso bana nyonso tous les 4 bana nyonso papa Mapasa no ba bondia botard bonoit na bango donc et comme na palin et to pesi lisusu a Monique dona ba bondia ba bonoit et ba botard donc nyonso ya yo vraiment wana na pesi lisusu mote na Jojo Ngonda Salazako international Bikaka. Et merci aussi à mon DG Ledim donc danger. Et merci aussi naba ndeko vraiment komela rangai o pena bo benga en tout cas to landaki to monaki totalaki et Trésor Mutombo de Prix France et Rite Mutombo de Prix France. Donc mote na bino vraiment yango wana et merci aussi à tout le monde. Bye.